Merci, Régie. Merci, Régie. Merci. Oyo, c'est Nabso Nana Lukezo. Merci, Régie. Oyo, Dekonabino, l'impresario Joachim Zabona. Ok, ndeko na ngai, merci Régie Kuna. Oyo bozali kaka connecté na 3 fois www.radiolisolo.com. Merci ndeko na biso Diana sulufutu de Wuppertal kati na Allemagne na msala kitoko zali kosala. Merci sœur na biso petite sœur na ngai Nana Lukezo kuna na Belgique na ba nzembo kitoko ya album na sika ozali ko lakisa biso ya remix kuna. Merci pona bandeko nyonso bozali connecté na poko ya leloyo. Na banza nazali kokende na Mama Igete et puis Mutamfu Mutoko et puis ndeko la conscience et puis oyo nyonso azali na ligne awa comme ça soki bosilisi ngana kozwa ata mwa 10 minutes na ngai ya ba conclusion ya suka sino ke avana kende kopema na prometa kibino ete ba section oyo esili komona ete application ya bokoko esili komona na ndenye moko ya salite et mona na ba chef spirituel nyonso ba église de réveil mingi bazana ba banganga mingi pepo bakoma balakisa ba puissance na baona ba église na mapo babanga basili kokota na ba kopi ya kone koyekolaka ba poison basili kokota na ba misala ya ko démontrer ete aya awa soki ameli mai oyo bokomona ete awa bana kosumbaka diare awa me mai yango ezana ngona ba poison mingi pe basili kokoma ete soki ayepa na ngai na kosilisa ba maladi wana mena tango ya na ba mama baza wana babela kaja ba maladie contagieuse ba mabana baza na bakintuntu baza ko sangisa kana bana oyo baza deja na bakintuntu kiye ba variole bazo ba vaccination te ensemble ba biloko eza ko sala te to ya mortalité ezali ko bakisama ezali ko ya mingi ba église pe ko ne kuta papa passer au 15 jours azombongo abengisa ba médecin ya santé publique ba ya ba pesa bana vaccin parce que bana ba se changer ba microbe facilement surtout mwana moko na église soka za na variole. Et sili rougeole wana ekopesa peke bana nyonso na église bazuizuzu yango menya aucun pasteur azako yeba ete ezama kama kimpevete ezama kama ya mosuni makama nzoto to moni pete ba musicien mingi bazali ko boma na bango na bango likolo ya musicien tel azana succès il faut totela yeba poison po akufa po ko boma na mundu ki banquete za facile pona ko sala pe ba yebi nani yango mtabomie mais ko boma na poison za biloko moko enquête yango ezaka presque impossible ko yeba comment ekotelaki bakoya na sima mwasi bakoya na sima fête même na ba église na msoto sili ko mona yo place ba église et comme place moko olinyi kutu ko na fête église était parce que pasteur tel na pasteur minore de bayoka na kate diacre ana diacre be bayoka na kate et comme yo so ou bien ngai na kate église ki bombanda sili ko kota un leader spirituel azali kozwa mwasi ya muntu oyo ye abengami papa ya molimo même muntu ya boitama moni yo ako eliminer na ndenge na poison
biloko boye koma bakozwila yo c'est très facile nakoya na ndako na yo nakoya kopambola nako mama nzwa mama mulangi oyo memela mobali na ye amelaka musala ekoya me musala wana c'est parce que alingi mwasi na ntango azali komela mai oyo mai yango eza deja na ba travaux ya ba laboratoire ndenge na ndenge mutu akufi nde biloko nyonso ezouta wapi na bokoko na biso parce que eutaka jamais na bachimie po soki na mundele poison ya chimie ya acide eyebanaka facilement ke mutu michopo ekomi kobaluka bokene mbango na hôpital on peut vite savoir que ntango ameli eloko oyo edérange ye mais bapoison oyo ya biso na afrique ya balaboratoire ya bokoko eza babiloko moko liwa ya pasi ekoyokanga yo pour mois et des mois ozokoka koyeba te bamédecin bazokoka koyeba te jour bakoya kodécouvrir retard elingi eloba ke misala ya mabe bacomédie bango na bango comédie wana bapesaka mbongo trop parce que baza kosupporte mingi po yebi kosekisa ale bakoya kotiela poison bakoya kotiela biloko mabe po beba bato oyo na poto c'est la même chose ye aye kaka mikolo oyo tala mwasi na ye yaye kaka mikolo oyo tala kuta azwi deja ndako yaye kaka mikolo oyo tala aza kuta na mutuka azotambola yango azwi deja mikanda me tokokutisa ye po bakutisa ye bazokoka na kati ya poto te ekozala mon frère jour okende kuna eske oyebi mutu moko te nganga wana ayebi biloko ekoya na koli voilà pourquoi naloba te keba na bakoli oyo eza koyaka na afrique bamindele la convention internationale aviation civile bazali kopekisa mutu soki oyebi ete komemela eloko na yete komema koli na yete bakoli eza koyaka difunda numero 1 mbika eza wana mususu madesu eza wana mususu tuba mwa mabele eza wana mabele yango tango pesa wana mwasi na sokolaka na yango c'est parce que balingaka mwasi na yo te babokilo na kota mobali baza kokanela kekisi mwasi wana fa kufa foto tina mwasi mususu na mobali pe c'est l'inverse mobali yango asalaka rien tomonaka clair te semeki wana bokilo na foto bareye po babare moyeba ya na poto ezali te koli wana kaka ekoya na kati ya kolombi biloko ezali donc Congo est développé ba microbe oyo eza kobengama ba poison ekomi na angle nyonso na couleur nyonso uniquement yele tokomi na yango unique laboratoire tozana yango oyo to développer na kota bokoko na biso ezali kindoki bato bokoko bokimi boza koyoka ngai parce boyebi ete naza kozela moko akota na bokoko awa na ya kopupula bino na ya ko vempula bino ya poussière pona prouver bino ete misala ya bokoko mutapesa yango promotion ezali Mobutu na ba ministre na ye Mobutu place apeselaki permission ete tika banganga bakoma ba grand cordon de léopard banganga baba na kotambulaka na ngai banganga baba na kobalata ba bakos bat bazalaki batia soni bazwi ba promotion au toucher nga ozana problème mais kutu mususu na ngana bosa na merci Jésus makamotali banganga pona baniko connaître ba ministre na ba président c'est parce que eyai kokoma na point una ba Congo soki boswani oyendoki oyebo eboke na tribunal juge ki magistrat ya busomo basali kuna ki droit de l'homme ya buzoba bakoloba na bino makambo tuko ko traiter yango te bokende wapi bokende ko trouver nganga apesa biso rapport ya koma ye amoneli de mes propres yeux na mona batu na tribunal makambo ba rejeter yango bokende pa nganga tozoza na rapport batu bake après une semaine nganga akomi oya ye pétition akomi oya rapport ete intel ye mutazali ndoki ye mutazali bodayer kutu ndenge bazabwe bazana koma aba melaki maya lusakumunu bazaona ba diare ekanyi bango juge mutasali magistrature juge mutasali campus de Kinshasa aza kotina bake na bokoko po makambo ezaka ya bokoko nasuka mutu oyo juge atire comme ça yo mutoliaki parce que rapport euté panganga mboka ya bazoba natanga na campus de droit civil natanga na campus droit de l'homme naza ministre des affaires coutumières ya buzoberi voilà comment bokoko eyai kozula promotion mona ningaka na bisala ba justice te comme on appelle na misala ya ingénieur place ba kamine sala ka ba accident ya troba kisimbi bazala kawe to benga bakoba mando na nso ba abaya ko sala banini na tango boza ko tsaka ba couche na bino ya ciment kwana na prince wana ya 1 mètre kutu ya soki 50 cm ciment nyo sekena bandako na bino boya ko lobete kisimbi zala ka ba na bokoko na msetika ba ya ko telemaka kisimbi awa biloko ya boye yango nde to uti ko lobela awa mususu bombanda na lobela ki yango e provoquer ke mbanda wana ifona kata ye pona zwa poste na ye biloko boye jalousie ezali ya trop mbongo ezali ya trop donc biloko nyonso kitoko pekaka awaza kitoko mingi tikana ke ngosiele poison mais mama igete na sili ko pesa antenne awa yo pesa biso 5 minutes na yo bona zonga la mama la conscience na kite pa mbuta mfumutoko comme ça ndana ko tirer conclusion mama igete na pesa antenne kuna
Merci beaucoup papa na ngai Innocent na Nzambe papa na biso Joaquim Zambwana na likambo nyati likambo na poisson. Likambo na poisson et comme il a rythme na peuple africain. Kolimine peuple na Nzambe ndeko nanga oyebi pri o Nzamba pri apeate pona motola na bomoi. Nzamba bato le ko zalaki di bumoma na ye. Abotani mo mete. Akori abeli na di Nzamba a protéger. Akomi mwasi to bali monene na aja mokolo nanu Nzamba sisi voyage ne kata mokile ete yo lié na poison tu na kata bilo akoya motakufa. Kolimine moto na Nzambe ndeko zo problème na motamokile o senga pardon ndeko zo problème na Nzambe te. Kotela ka batu poisson ndeko nanga yete te na tango na suka sor na ye kozala mabe. Nzamba ko shije na nombre ya beteli ko poissonner ndeko nanga banga Nzambe. Ndeko otela mba kitoko okanelie. Omoni na mwasa kitoko okanelie. Voiture kitoko okanelie ndeko nanga botoli par na yo te. Par na yo ezali. Nzambe soka pamboli yoko kitete ya yo ezali yo bondela Nzamba Nzambe. Ngape linga via makote linga via voiture ko batesia. Ba voiture na pa Nzambe ya sela. Na ndikesa mwana ngana otira ye. Keba. Liso na Nzambe zali ko sala avec 4 ezali ko mona na zali ko préparer. To pète ba faire bena ba faire bena kati na ba poisson. Asali yo nini ndeko nanga. Ozo préparer boka ya moto mbasi. Asali yo nini. Est-ce que mutuka na ye? Ezali spécialiste ya spécial bolimbisi. Esisi ba izini to mutuka. Omoni motema mabe, omoni bondoki. Ndeko nanga soko komi consenti jalousie kati na yo. Toko tombo na moninga na ko pète opasi banda ko bodila Nzambe. Kala mingi te jaba lingoso pète kati tabo moninga ko ofa ni kama be. Soko moninga ka elipa mona moninga ko pète opasi keba. Alege ba moninga pète opasi keba. Abotoli par na yo te persévérer dans la prière. Moninga bali bali sepela. Moninga boti sepela. Atabo na mukanda sepela. Abotoli par na yo te ya yo ezali. Persévérer le Nzambe et vous aurez la victoire. Mais soko bali ko senti jalousie. Pamba te moninga na nga tombolami. Ozali komi lokayo moko to bibelobi. C'est que l'homme s'aimait, il les moissonnera. Du jour au jour, toi, pour la kosalaka, malam. Keba, kolimine peuple Nzambe. Kokende ko bomba moninga na yo te. Likambo ya papa so shaki mo bia solo. Bokila lingaka mama ya potote. Basali kifumba ya mbika, bambisa ko batu bakabaka te batu okabela batu. Okabela ka eto ko okabela ye. Non. Oto kineli no koli pesa pona pondu pesa ya fresh. Bonjour loko botiela kati. Bobo mwana mwasi abata sali bino nini s'il vous plaît. Soki bolingi na libala te ba mama to lingaka yo te kende na liko mbala sepe na yo biso lingi mwasi na biso o ska ba ko pambola bili ba te ko confesser vérité ko lingaka ete. Mais ko boma ana yete non c'est péché l'évangile. Tika ya kende Nzamba paye prix cher pour ya la sauver pour ya pema pour ya respirer bondi ba kufi na tawo liko sakana radili solo mais biso ça pema na bomoi. Nzamba poni biso Nzamba Elia mokolo ya lundi ya lelo ya le 16 eza azala te topema lelo bao bakufi voyage na bino suraki yo lingo limune moto na place Nzambe banga Nzambe marchons dans la crainte d'éternel. Alléluia papa koya bango na bisa vous la parole. Merci sir na biso mama igete ya mwana tokolinga kawe na pembeni na biso awa nde tokeisi kona ndeko la conscience comme ça yo pe pesa oya yo 2 minutes et puis tokokenda ndeko mutatoko ndeko la conscience na pese maloba.